eza na makambo ebele terreur eza na bahistoire ebele po bapere na biso baya njili awa na ba 1949 voilà po papa yebisa biso bakoma na njili na 49 donc terreau oyo eza terrain moko bacolon basalaka ngo pena stade ezalaka première municipale ya Tchango ba mettre mbole awa ane lopango ya bamama na Blaise Bula bakoko na bango bandeko bango bavandi ah bon ba kanga suki yaki bibi moi je longue bah sobe je crois bien le pango na bango ezalaka ouais pas phénomène sobe place à bota oh là kosi famille entre guillemets mais c'est bon avenir va mettre Bombécha avenir va mettre Bombécha avenir il y a paratre il y a maître Gims vieux mon Feli mutaboko la Gims avant na babalo ya solo vieux mon Feli oui oh là là mutaboko la Gims avant na babalo avant na babalo vieux mon Feli papa a beaucoup la Gims baba la biscuit tumbala avenir qui bentele voilà de Jésus abotama na balabalo oyo akola babalo mbala abotama na avenir oyo babalo to continue qui pemba baba be sobe pe liso esobe la di mona toi oh sobe la di ah phénomène phénomène na njoti na ko ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi. Bonjour, bonsoir, Nabalanio sur Abisso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, ça me pousse. Moi, ça m'a dit qu'elle est autre Madi, la plus courte de la presse. Mais ça, Kobenga, la Maradona d'Afrique, toujours dans le milieu. Donc, je vais vous dire émission, ça les remercier. Et boss Nabisso Biska Bozali vraiment, Bambo Tebele, remercier. Mais Belena, oh, boss, la Nabisso, boss Roni Malunda, ma boss Yannick, sans oublier notre boss aussi. Checking, caméraman amené à Londres. Pourquoi pas appeler ça Bambote dans la famille Matui là on a mon abongo maman Laura Chou motema ya boss live na pesa Bambote na baeba sabona na chaîne na biso ya biso podcast na lobakaka chaîne des actions pour le soutien du peuple na kata chaîne na biso lo sunga pena bana bitike donc na orphelinat to pesa ka moi do ya miliki moi loso kaka ndenge za moi semu ndeko nyonso oyo alingi aliana mwana etike baba to lia bana bitike bobanga te olu songa pesa bango mo eloko bo contacter biso na numéro oyo eza de bande de cash wana vraiment Zambe akopambola bino. Voilà très cher amis internautes babona biso nyonso ya biso podcast bozala vraiment ya ko sepeli to lobakaka ce bote l'émission bozala rappeler service aussi s'il vous plaît babona biso na linga bino mingi biso bolinga nga mingi so bote l'émission na ngai bo laikaka bosala ba commentaire mo ba remarque na bino ngo pesa biso makasi ya ko bongisa musala ba encouragement na bino ngo pesa biso makasi ya ko sa ba découverte ya bien pona ko sepelisa ba bona biso nyonso ya podcast. Voilà très cher amis internautes El Mara de la presse ya biso podcast toujours na kati ya commune ya Njili o eza na 13 quartiers to baki to reçoit vraiment temps ya ko kota na tous les 13 quartiers on a pour ko découvrir ni les bons mamas dans le quartier yango la fois passée tous dans quartier 1 bomonaki tous dans le quartier 2 bomonaki et puis lelo nous sommes à
quartier 3 oyo bande rebelle bayebi nanu te ke elle mara kokota quartier 3 lelo nakota quartier 3 quartier 3 j'espère que bomona oyo eza presso ekenda tiki mbate Mathieu quartier 1 en face nanga naza bongo bomona na sima mkongo nanga eza bongo iti njili wana eza quartier mususu tokokoma wana kala mingi te lelo tozo parler sur quartier 3 lelo na kati ya quartier 3 nazanga mutu na guide oko guide biso oza pena mwana ya quartier 3 pena ye ayebi pena ba place historique moi masolo o etali quartier 3 donc na kokoma wana place azali na kosola na ye donc le tokolobela ba place historique ya quartier 3 le tokolobela ba grand star ba bima quartier 3 ba joueur minene o boyebi ba boxeur ba judoka et puis tokolakisa ba place ba sur le quartier 3 est-ce que ba chef du quartier na bango par rapport à ce que le quartier 3P mon membre moko pa a gérer commune Yanjil est-ce que Bourgoumé ça va mal le quartier 3 tout ça te koy bango kaka na émission na biso ya lelo et aussi on a toujours branché peut connecter kaka na chaîne na biso podcast j'espère que bon na terrain mo réaliser dans terrain wana lokola tebi kombo nango te to redécouvrir kombo to yeba kombo kaka na émission parce que émission découverte ezalaka ke émission mo to sala ngo to yebi te à partir émission ne te reconnaître que te place boeza boye to yeba donc to découvrir vraiment na okende correction de ba jiba ba guide na nga ya mukola lelo bisika bazali o ba guide ngai o to beta pena mo li solo ya quartier 3 ndenge sengeli donc na okoma wana na koma place ndeko azali tomeka kosolola ndenge ezalaka kaka et puis totambusa caméra na bosetela sima caméra naza bongo na mon réalisateur Josué Mbungu mona mukele bangenge na ye pourquoi pas muto parce que ça ba montage réalisation na biso la chaîne ya do basadisa bambote bebi siko zali donc so naza même moral na cameraman nanga tokotambola na ko mabisika bandeko nanga ba guide bazali ndeko nanga guide azali plutôt pour alobela biso nini ebamba mina quartier 3 biki banjilo nyoso boza partout dans le monde bana quartier 3 vraiment bon ça l'exercice oyo to botali émission découverte ya quartier na bino bosa ba commentaire et reçoit penanga kitoko makasi le baka tout ça toujours branché peut connecter na chaîne na biso ya biso podcast na zo mino kala milité na ke koma bisika guide azali poto banda musana ngezalaka merci beaucoup suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me koli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always thanks for the life I'm living the community bazota la biso ba découvrir no kitoko parce que on se présentait pas na nga mais to na TV ça kitoko makasi ngai kombo na ngai Pichu Pemba batu nyonso bayebinga mingi na kombo to tanga na bango bayebinga na kombo Pichu Kunga Kalunzoli voilà mais kombo yebani mingi na kati ya quartier ezali kombo ya Pichu Pemba voilà naza moko ya bana ya 3 vraiment figure nanga batebele bayebinga na njili je suis vraiment reconnu na njili voilà pona kolika na njili awa voilà tilo pe nazaka na njili okonyo ko évoluer ya njili ba papa na biso ba na njili voilà te ba histoire rebelle ya njili grâce à ma père né grandi en njili ya yango wana masolo yango tout bête ce que masolo quartier 3 donc les autres ça pour surtout yeba ba place historique à quartier 3 tout ça pour surtout découvrir ba joueur quartier 3 ba judoka ba comédien donc moi histoire vraiment ya njili et puis tout banana na mukuse ko yeba no terrain comme on dit parce que toi ça annonce na yebi comme terrain to découvrir on émission lelo bête la biso le solo ya terrain oyo comme on ni et puis to le bla mambo tali sport pe ka to profiter kana kati ya terrain terrain eza na makambo ebele terrain eza na ba histoire ebele pour ma père na biso baya njili awa na ba 1949 voilà pour papa yebisa biso ba koma na njili na 49 donc terrain yo eza terrain moko ba colon ba sala ka ngopena stade ezaka première municipale ya Changu eza de terrain liboso njili eza yango wana après ba nene mon père a eu 49. Père a 10 ans, mon père a eu 39. Il a 10 ans. Terreau déjà ba lingua là ba injili 49. Voilà. Ba dans le quartier D. Ai makadamo ezalaka te. Nzelo tozo mono ezalaka te. Terreau ezalaka na pelouse. Na koto to mon église kimbangiste ezali. Voilà. Abe ezalaki na et bien na gradin. OK, église kimbangiste comment on est
église Kimbangiste ya quartier 3 ya Njili. OK, c'est bon. Awa penza ezalaki na ba gradin. Ezalaki terrain moko pelouse biso okolaki tokuta terrain pelouse. Ta biso okoli sikoyo pelouse naturelle. Pelouse pendant partout terrain ezalaki pelouse banzete ezala kuna banzete wenge. Tonoko lokota bambinzo babiloko ebele kuna banzete ezala kana makala. Banzete mbinzo naka. Banzete wana ote baloni sikate banzete kuna banzete wenge obena Belgique. OK. Okuta terrain ezala na pelouse. Tobenga o terrain ya air. OK. Terrain ezali terrain ezali. Tonoko tala ba vie na biso ebele abanako beta ebele. Lokola bambuku licencié. Total ba jouer belé ba beta wa si on a beta na équipe nito club beta na ba donc ça la succès ba dragon voilà ak bon médiateur ba vient so ba kanu kanu beta na vite marqué histoire tina ba V club quartier 3 pega mon quartier 3 na Motinga voilà vient biso na Mungu avenue Mungu comme ba ben tant ko ba na Motinga to ba tina ba ben ko Motinga voilà vient biso kanu a ben na Porto na Portugal voilà ça la histoire ba vient so Motenge ba via quartier 3 to yebi na terreau bango avait Motenge voilà te ba via na biso Raoul Mutufuila ba via Siting ba via belé ba zé belé ba via so Papintela voilà ba via quartier 3 ba zé belé ba je ba via na biso ba via na biso le ingénieur d'aviation civile via so Mongusu azali mona ya Kibentele voilà to ngini ba via na so ba Fimbo ba via belé ba quartier 3 ba ya quartier ba joueur minene belé Banda Kala. Donc, quartier Badjo connaît quartier. Bavie Faustin. Voilà. Bavie Belé. Très bien. Donc, pour terrain à Liboso, il y a balé et ça terrain au Nanjil. Donc, premier terrain, il y a combien de terrain à Colon. Au micro-mon en haut. Et il y a un terrain, carton terrain RZ. Voilà, très bien. Il y a la pelouse. Ah, il y a ma belle, il y a la pelouse partout. Il y a la pelouse. Et ça a beau été. Voilà. Bon, si tu as cité beaucoup plus de joueurs. Quand on a joueur à Mikolo, est-ce que le quartier trop peu besoin de joueurs à salir ma carrière comme dans 2000 ans chilelo? Eh ben c'est Beleko. Au pied de Jésus, Grand Jogo, petit dans un biscuit tumba, les pas la bannière en ciment. Oh, biscuit tu peux moi quartier 3. Moi quartier 3. Mais le quartier papa na boya ngoy. Pour un calapé et ça va grader. Voilà. Oui. Oui. OK. Ben mené pas banda révolution na bango aw. Nandi ko ne joli mobiala. Bana va na simanda ko. D'accord. Porter couleur ni. Ko ya noir na simana ngo. Ben mené e quand même foyer, ben mené bana va wana. Mobiala. Voilà. Quartier 3 et beaucoup li baté belé quartier 3 oyo. Bana bolongwa ko ba bana bolongwa. Maki ya liboso ya Victoria ele ils sont. Ezaka na quartier 3. Voilà. Tout le monde va ensemble l'église papa na biso ma pesa ezala kiawa. Kana Kibenteli. Wato koma. To koma to leka wana. Le peut être koma. Abala biscuit tumbala. Voilà. Shock Star. Et beaucoup tamana Njili. Voilà. So biba star banda 2000 ans. Toi na petit na biscuit tumbala. Voilà. Toi na petit frère na Ngamvete. Voilà. Nazala ba petit na ba Miki Makusa. Voilà. Nazala ba petit na ngebele ba Lilo ba na poto. Ba Lilo. Petit na Lilo grand défenseur. Voilà. Tozana ba joueur ebele na trois petit na Mwini. Voilà. Petit na Mwini de Jésus a évolué à Lubumbashi na Don Bosco. Très bien. Soit na Mazembe. Tozana ba petit belé ba joueur ebele na Njili ba évolué awa. Soki tanga ba misa ba se belé. Très bien. Masa nga Yata Mayanga. Asalaka rage na vite ba tu ba yebi amo na quartier 3 na Lulanga. Voilà. Nani sous do ba se belé. Voilà. Tanga ba Pepe Ali ba Cap Masoudi. Ba Cap Masoudi. Ba se belé no quartier 3 ba se belé. Ils ont quartier vraiment. Surtout tanga ba Jojo na ba nini ba petit na ngana ni moi na vie Mutufuila nani petit na Kingoi. Ba se belé. Ba jouer belé ba évoluer na quartier 3 vraiment quartier 3 a beaucoup donné. Petit na ngana Lutumba. Azana Kingoi. Petit Lutumba. Petit na ngana évoluer à Grand Medio. On a petit na ngana donc il peut pas quartier 3 quartier ba sportif. Il y a ba sportif mais tout le monde qui tellement viré bona ou to mona. Dojo na moni. Moi Ido n'habite à Salamara. Toi, ils appellent Bastion et Abamé. Voilà. Sauf le lobby, Bastion et Mukumbu, c'est dans le quartier D. Quartier. Maître va évoluer, ma casse et Mukumbu à mettre quartier 3. Quartier 3. Tu peux s'accentuer à mettre Tito. Ok. Parmi les grands Mukumbu, tu mettre Tito à Zalaki. Voilà. Tu vas mettre Chom, personnel. Très bien. Tu vas mettre Django. Tu
toza na maître Bombesha. Voilà. Toza na bato ebele, ba maître ebele na quartier 3 tokolobela baze ebele. Voilà. Donc 3 peneki baso ya bato. Bato ebele ba icône pe ya sport bazati lelo. Neti maître Tito toza na Angola. Toza na maître Django. Agi Mazali, toi le maître Bombesha icône. Très bien. Il y a Makassi, il y a Masolo, toi le maître. Mappé du Congo. Oh, maître Bombesha pas Makassi, Anjili. Toi le maître Nangai Master Nanga Dox Motomba. Très bien. Un coup KO. Voilà. Dox Motomba. On a Moutunanga na Yongo. Tangazo Mona ba Loba. Voilà. Avec Pichu Pembazo Loba. On a une promotion Nangai donc Moutunanga. Et maître Motomba Dox. Voilà. Amaka na sport ozwi likofi moko donc kolamuka te ozwi likofi moko kobika te donc KO kali kofi kuka voilà très cher ami internaute boyo kanenge no sur la vraiment na père to sur la masolo etali makamuya commune ya Njili précisément la quartier 3 donc bino mosolo kanenge vraiment zo défendre quartier da ndenge zala kaka abiba beta masolo ya ba sportif vraiment to zaki pena trop basé na mambo etali sport na terrain to profiter to tangi makomo ba joueur mais to zopeta c'est un toi masa nanga ale mafioso c'est ale mafioso c'est Njili bonjour le mafioso na imite le mafioso vieux omaka Njili Japon makamisale ezalaka wana twani bagaraji kilikili tolobeli makambo etali sport soki okende kolobela makambo etali ba place historique ya quartier 3 et puis olaisesi mwa keke ba parcelle ya ba mwa ba star o vraiment oyebi mwa lisolo vraiment betama kitoko nayebi te tozo vire wapi tokende vers wapi sikoyo bana tozokota na quartier tozoti na terrain oyo tobengai terrain Erzaïr voilà oyo abengi municipal berceau ya football ya Njili ya Tchango. Très bien. Terrain municipal ya Njili. Oyo ezalaki kala terrain ya Erzaïr. Ezalaki pelouse melelo mokili bongwani ne dido yo bayemba. Siko tozokota. Pelouse elimwa. Tozokota siko quartier 3. Voilà. Toana avenue Kibentele. Awa nde na kati ya Kimbangisi ekala ta biso zokola. Télévisé ezalaka moko na Njili. Télévisé ezalaka moko. Wani. Oh. Njili moto auto ya télévision na kati ya wati. Télévision moko. Noir et blanc pega. Icône muzo ya football yeyo. Dipine. Oh icône ya football. Défenseur à Makassi. Biou. Lelo tata na bana. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Mon habile mo bilili donc to le cannabis TV za moko. Oh kana Njili TV ya moko. Noir et blanc. On a 75, 76 aux TV. Bato ayena ba TV te. Oh, 75, 76 TV. Kaka on a kati ya Kimbangisi ya TV zalaka. OK. On a compte église to neni. Église ezalaki après église ya kana mopanzi moko. Tu ezalaka polele. Et là on a compte église te. Voilà. Tu na kotala biso nyoso TV awa. Ezala mutu nda tiaka ngo po botala. Te leta mutu tiaka ngo. Mobuta tiaka ngo moyena po bato batalaka coupe étant léopard à coupe du monde. La coupe d'Afrique na 74 wana. 74 voilà. Télévision ezalaka moko ba papa nous on taper TV Canal depuis époque coloniale. Voilà. Kimbangisi yaki après. C'est ça. OK. Alors la TV kota nango déjà donc. C'est bien. Obi toujours virer. Toi na Kibentele babala ba biscuit tumbala. Biscuit tumbala. Toi profile moi un peu parcelle. C'est possible. Attends, la musique à Montréal a résumé là. Tika. Babala ba biscuit tumbala. Avenue Kibentele. Kibentele voilà. De Jésus abotama na balabala oyo akona na balabala. Tumbala abotama na avenue oyo. Aboli ko ça parcelle vous comprenez kaka wana za icône foot. Wana za bilo bakati. Voilà, c'est comme ça. Boeza. Couleur évolue ba tebele. Et si ko église moi ezalaka église pa mapeza. Ezala awa. OK. L'église to monaka ba okese belé yakawa. Bana osambela wa. Victor Leisson. Tokomati place ba Victor bakota ba maki na Shock Star. Voilà. Et ça pour que ce botami na quartier 3. Très bien. Donc Victor oui. Tous un grand soliste pas na bango ezalaki a mais la famille. Comment on est? Didier nani? Mapeza. Beta soliste, Azaki soliste Amanda. OK. Azaki soliste OK Jazz ya Mongo. Voilà. Lelo aza akenda na États-Unis, azo évoluer kuna Mapeza grand soliste na pression mbote. Très bien. Au mon émission. Voilà. Eza bien. Voilà. Toi na couleur à foyer. Couleur à foyer.
Dans la couloir à foyer. Foyer par rapport à quoi? Foyer pour ça quelque part. Kalakou ba benga couloir ya Koumaf. Koumaf. Et pour tozaka na patron moko azaka mutu l'homme de 76 véhicules. Voilà. Papa Koumaf. Agile de ba chancelier à l'ordre national de Léopard et Anjili. Papa Koumaf va na couloir oyo. Très bien. Oh, tu as venu qui bentele, tu as quitté ton côté au quartier 3. Voilà, très bien. Quartier 3, il y a Biscotte Mbala, quartier 3, il y a Mayanga, Yata, quartier 3, il y a Moutoufuila. Mais la bosse, on pose une question. Quartier 3, ils ont combien de rues? Quartier 3, ils ont 18 rues. 18 rues. 18 rues. Superficie nango. Superficie nango est à 0,78 km². Ok. Quartier 3, oui. Et ça, quartier, il y a Mouké Nanjili. Quartier, c'est le plus petit. Le plus petit. Nabikata Njili. Quartier le plus petit, il y a au quartier 3. Avec 18 rues. 18 rues. Na 0,678. On a bagé dans le langage français 678. D'accord. Na biso ba belge ba 678. 78, c'est comme ça. Kilomètres carrés. Voilà. Voilà mon école. Kimbangisi. Ah, bah on permet de biso. Non, juste à moi. Quand la télévision, ça va dans Katia. Ah, ok. Quand on a la télévision, quand là, il y a un moko. Moka. Et on descend vers avenue Kimvula. Kimvula. Oui. Vers avenue Kimvula. Après avenue Kimvula, on a avenue où il y a l'un des stars aussi à football. Vieux Kano. Abeta na Vita, Abeta na Léopard. Numéro 2 à Léopard à Mounene Kano. Kano, Tozwa, 80, 84, 86, 87. Le Kano a joué à Vita, Abeta na Léopard, na Américani, Banani. Mais la monde commune, comme quartier 3, ils ont des joueurs belés. Bon, nous sommes des séries na martyr, des séries moya Zaïre, voilà, ba foot, na do beta, ba no inda, ba no kanga ma base, boke soutenir, ba icône na biso, ba no sandel. Njile atika biso neti biso to kwa na quartier 3 wato, yemi ba fanatique ya Air Zaïre. Ok. Toi ba fanatique ya Air Zaïre équipe ba vient na biso mana Kubondo. Ba no sa entraînement na Mambenga. Biso ba na trop beneke équipe ya Air Zaïre, toi ba ta fanatique ya Air Zaïre. Voilà. Terreau total la wana yaki na pelouse. Ta biso ba petit biso to na Air Zaïre. Kokumisa Air Zaïre. Voilà. Pour Air Zaïre wana ba to belé ba beta kuna. Ba to belé ba beta kuna ba vient na Fijo, bo avida. Voilà. Moi na poto 4 saisons. Masa redi à Missi. Aïe aïe aïe. Ba masa na ba pati makusa. Ba misa na pati makusa. Ba beta na Air Zaïre, trop jeunes joueurs. Ba beta na Air Zaïre. Voilà. Donc Air Zaïre ni mo bastion ya ba na quartier 3. Quartier 3, eza makambo belé pour na bale. Quartier 3 bandela wapi, soukela wapi. Quartier 3 est bandit na Quartier 3 est bandit na frontière ya 2. Première balabala ya quartier 3 na sens ya nord. Ezali Kibentele. Mais eloko ezo configuré nord ya quartier 3 za mingi école Kimbangiste. Voilà. En descendant toujours vers côte nord, vers sud wana, tozozwa avenue Lulanga. Voilà. Lulanga akangami na Kipemba. Kipemba, bonjour Kuta. Kipemba akangami na Kasongo. Voilà. Quartier 3 est quartier moko quadrillé. Très bien. Et zongi boye Kasongo akangami na Zongo. Soki to keboye Zongo akangami na 4 intérêt na akangami na Kintsembo. Voilà. Kintsembo akangami na Sumbi. Sumbi na chance de contraire azana Kwango. Kwango na en face na ekuna azana Boma. Boma na côte na ye azana Kifuma. Kifuma na kozonga ne boye azana Bolomba. Bolomba na kozonga ne boye azana Kimwenza. Kimwenza kozonga na ye azana Kingoi. Kingoi komata na ye azana Yongo. Yongo komata na ye azana Mobi. Après to songi à l'intérieur. Deuxième avenue, première avenue na côte Oezali ouest nord. Tozana avenue Kibentele, tozo avenue Kimvula, tokiti o eikala avenue Mungwa. Très bien. Mais tangu kokola, tanga kokola, bato bengi yango avenue Motinga. Entre guillemets. OK. Tobimi kuna tokei tozui
balabala Kingoyi on a signé Tangaki. Voilà. Ça c'est la quatrième de quartier 3. Quartier 3. Et ça quartier le plus petit à commune Anjili. Mais ça m'a bien en cas. Maramine na makasi et puis ça va makasi. Vraiment. Lulanga o babala misa na yata Mayanga. Mayanga. Mayanga salaga succès makasi. Voilà. Asala succès makasi na vita. Moi la venue. Toko taka avenue. Mayanga. Problème. Terrain oyo Mayanga bandela bale. Eza terrain eza libo. Avenue Lulanga. Voilà. Lulanga. Terrain oyo Mayanga bandela bale. On a vraiment amis au Kolinaye ensemble. La première génération il y a football. Très bien. Au penza ba massa na biso abimi ba génération montant. Ba pesa ma campagne na stade boye sala peke no ngoma quartier 3. Ba supporter ba longa bilamba. Mayanga yata. Vraiment. Grand Diogo. Voilà. Azana ba Brésil. Toko taboué. Toko taboué. Même avenir. Avenir ngoka Lulanga. Quartier 3 na ba avenir o eza parce que njil ezali commune eza urbanisée. OK. Au monde a bémission de bossa ngo quartier par quartier. Nga nazo défendre le pour nazo mona quartier 3. Voilà. Nazo mona quartier 3 on défendre le mabélé à quartier 3 pour côté nangai. Ça tombe bien. Oeza toujours qui sur na terrain oyo Mayanga bandela ka bale. Terrain comme on. Bango terrain ka terrain Lulanga. Kala to beta ba petit garde civil ezalaka wa. Ba socio no beta na terrain oyo. Ba petit nanga so na France, petit nanga yi Dikito. Vraiment. Et Facho Dikito l'homme de bi. Nga benga ke Maradona. Oh, ouais comme on a te. Ayibi comme on a. Solo wana. Vraiment. Wana petit nanga Mara. Le quartier 3 moi na ba jogo makasi. Tozo kende to mona atona babala ba Mayanga. OK. Mayanga yata. Babala Mayanga yata. Ba parler entre guillemets. OK. Pour ya masolo akati. Eza bongo. Ba Congo pa ba vivaka pour ya quartier ba Congo. OK. Commune ya commune base ya ba Congo, ba Congo. Ba Congo central na bandu ba Léopold ville ba tondo na quartier. Eza bongo. Terrain de biso pe to beta bale a. To débrouiller bala en association. To no mega ko yamba. Kokola njiri mutu fo simba na bale. Et simba na moto tina. Terrain yo place ba Mayanga ba banda bale. Ba Dikito. C'était en quelle année? Ba vieux Kano. Ba 85 to beta ba association to ibana mike. OK. To ibana mike to beta ba association wa. Mayanga banani tozo bunda na babale yango wa yaga ndinga bana mike bakolaka. Voilà. Mais terrain pena Mayanga bandela bale yango ba petit Dikito. Et awa ndi terrain Lulanga. Na apparemment chili boza ba terrain belé pas nena ba kati pe ba terrain. Et tant donc la babala nyonso ezaki na terrain nango. OK. Attends na quartier des Okuti. Tant belle les autres tika espace à jouer. OK. Mais seulement ba bougumé c'est moko ba ya ba vena ba ya ko mbouye. Ni omona ba terrain kufa. Lulanga ki na terrain na ye. Qui luputa ka na terrain te. Qui pemba zaki na terrain. Très bien. Qui ntsemba zaki na terrain. Zongo za na terrain. To koma ti na terrain zongo. Omona terrain zongo pese misa joueur munene sou mutufila. Na solo wana. Muto moko na histoire ya Congo atia bi na stade. Bale koma tennis. Tikolo babwe. Que masolo bale onto. Sikono ni solo bale koma tennis ne. Bale koma match mo vita imana. Bache penalty be vena so mutufila beta. Abeta ngo bale bimi na sima poto me ba. Wo ezaki ni? Magie. Teto ebite ya football. On ndeka to. Quartier 3 nde yango pena quartier 3. Moi je suis natif de ce quartier. Vraiment. Oui. Je suis le figure reconnue. Oui. To bimanza munene boye. Awa nde balabala penda ya ba Mayanga. Mayanga yata. Je vais vite avec lui ba yebi. Voilà. Ba yebi singa mabina njili bwana surtout quartier 3 ba panga tous les efforts, nous solo bimba mokuna. Bon, Kalapé ba clôture les aga nangote. Vraiment. Ko douce les aga partout na Kinshasa. Vraiment. Sota mona Kinshasa mona ko douce les aga partout. Batu ba douce la de aga ndinga Kinshasa ndinga ba kinwa. Zela mukusa pesa ba luka solikamba. C'est ça. C'est ça. Voilà. Mais le mapa ngote comment clôturer. Batu azo ba mbongo bazana ba poto. Voilà. Pe balabala o ezana histoire. Ya ba club d'amis.
OK. ezaka balabala liboso na njili eza na bato ya poto ebele ya solo lulanga babala bavie fracas bavie fracas bapdg fracas père nanga mpasa omona salutation epa vie nanga fracas père so nabengi vie ndenge akivie me père mapère mikilimo nayokaki bajilwa ndenge badosala mbate makambo ya visa so mpe ndenge betango no nakoka mpe nagie te berceau de l'Europe c'est njili ti mboya oboya onani nakichesa na oboya oboya olobani bango tu bayuma ti nga kuna musai na nzambe mena obike bango tu baya nsima so devena histoire mikili nde awa balabala eza balabala liboso na njili eza na bato ebele na poto po bakendaki ebele na poto balabala olulanga njilwa nyonso ayebi yango moko ta owangana po babenda na bakamarade babendana bakomaka na poto ebele bata balabala olulanga c'est ça club de lulanga babendana na poto yango wani masolo Kimi question na ngai par rapport à banjilo belé basola mbate ya visa par rapport au neto wana eza ba entre parenthèses non c'est histoire parce que to lomele mametali quartier 3 to na yebo na yesko njili mde fula Kinshasa ti ya solo obona wangana ona onia muto wangana ngose mama so toke na communauté lelo yo communauté o eza na poto so bobimisa bana njili baza stock très bien basé belé vous avez raison là to monika mukile chanza chinois sala mabe a simplifier makambo oui ba saper ba comme belé mon ba saper partout ba saper mamba kitende nde uta na commune bata commune ba makambo donc bana quartier to banjilo pe yambanya kosa akutanaka kuna na simba oui amonaki bikembe sa monika babimisi yango pa mwana mukala ya kokate papa ni arcosité bango tu baseza awa on a ni arcosité nazolo bango to mona muto a contredire to ça c'est contradiction to beti frappe na frappe vraiment si to boy on ponani vous en battez to avancer la biso ato kimi na question na meza promettre mususu to loba on ta ninga privé na sa caméra voilà ça bon to loba na quartier 3 lelo voilà c'est comme ça bon to pesa no njila en général to loba la quartier 3 voilà na babala en face wana babala ba vie kanu to bimi même ka venant lulanga to sokona na ngambo na motinga OK to babala ba vie kanu Vekanu abeta pe na vite époque mona ba mutufuila na ba ve na biso ba mbala kovo no beta 3 vekanu no beta 2 OK na vita c'est na vita moto mona vi mona quartier onde eza quartier eza na moi histoire makasi pe na njili ko njili eza nde susa makamutu susa makamutu ya njili quand on parle d'aéroport de njili on va balobaki aéroport ya nini ya commune mususu mais ça rappelle na kati ya commune njili te mal à l'époque commune ezalaka moko OK ko banama ya njili dans la changu ti au revoir Kinshasa ya commune moko kaka ya kami balete OK o avenir ba vekanu motinga yango wana babala ba vekanu yango mpase na mangeza na kati kuna voilà et vient na poto ba sala pe kombo mona njili mona quartier 3 mokambo quartier ba jika ba lobela te na ngambo watu wana veni sumbi sumbi wana ezali to pe source il y a l'un des musiciens maman na uta na quartier manda chante bakoko no bazana babalo manda chante na quartier 3 maman na yaza mona 3 manda mona 7 maman ba uta na quartier 3 toujours avant njilwa ba noko ne bazawa c'est ça OK voilà noko ne bazawa kuna tona l'église Pentecôte ce qu'on va venir on va appeler couloir Pentecôte monene et la principale qui est dans collège Mosolo OK c'est quand on traverse ça comme ça voilà très cher ami internaute vous comprenez que OK la découverte ça le ça na quartier to continue à venir Sumbi na venir Sumbi na masa na ba marquer histoire un grand gardien grand goal misa na kabea bana bango awa porter à noir porter à noir OK bon réaliser la mission ape na poto aussi la résidence familiale oui il y a ça dans la poto évoluer tout ce coli pète vraiment il y a rendez makambo
Donc on va toujours la découverte de la quartier 3. Donc bon ça va commenter vraiment Njilwa naza pour ça ma réaction na bon ça va commenter bon liker parce que autant tous les 13 quartiers na bino vraiment pour nous se bino bon s'abonner na chaîne. Viens à to kende moi li solo à to ke bien na couloir à foyer toujours. Et ça l'un des couloirs ils a remarqué. Couloir où kenda bo katisa ti équipe na terrasse Santos. Santos. OK. Tu as un bar moko va peut-être leki. Tu peux la ngana na lufutoto. Là si dopel wana za. Pas dopel wana za ça qui peut moi marquer. Ngana na lufutoto. Ça moi marquer. Ah peu comme église. Ils ont un bar moko ba benga tentation. Tentation. C'est ça. Ay makasi moraliser la biso ina bar mo za ki tentation. Beto li sola bar no ko ta fait fort vie. Te biso ba miki. On va na biso ndé. To bi ko les amis souté. Te comme si succès tie comme église. Il y a le tiré l'église. Ok. Voilà. À part au bar on sommes casse peut-être quand on peut casser très aller apparemment. Numéro 5. GGko. Dimi. Nganda Kiboba. Nganda trop. Que zabongo njile zabongo. Nganda zoni ni cercle musique. OK. Cercle musique. Diallo. Nganda Diallo ça là va succès makasi. Numéro 5 et numéro 5 bena baba ngo nganda candidat Keleka. Candidat Keleka zaki l'un des clubs moko ya ba ami. Ingénieur. Candidat Keleka zaki l'un des clubs moko ya ba ami à quartier 3. OK. Et 5 c'est ban à quartier 3. Comme tout le monde qui na 5 4 ba qui na les attaquants. Na quartier 3 biso okoli wa candidat Keleka. Surtout commune à numéro 5, bah tu as hymne national dans le quartier 3 baye. Oh. Hymne national biso RDC. Té. Il y a quartier 3 dans le quartier 3 ça qui no beta kuna. Netini moi story ba moi ni na ngoka. Ah ngasa ko na mambo. Et on ça là. To kola on a actuel président parlement à Kinshasa. Dasolo. Lévi avant na baba Lombuta. Ti le baza. Et pas na bango yango anda étage. Ta ba pembe wana. Azalika wana. Atikala yemo. Déjà. Voilà. Au désiré. Donc on va toujours la découverte ça les donc ils ont vraiment chaud parce que notamment maintenant ancien et grandi à Julie quartier 3 donc il me solo ils appellent réel constater TV za radio toujours kaka j'ai OK à faire quoi donc sur quelle donc quand avenue Kipemba avenue Kipemba ah toi qui n'a plus souvent star qui n'a pas Italie mais Papintela qui n'a Italie donc on avenue Kipemba avenue à ba les qui n'ont pas qui fâche di Quito. OK. On a bête na sodigraphe 5 cornets voiture 3 billes il y a coup de tête poum Maradona. On a petit un grand médiateur petit Miki Makusa. Petit ba marqué histoire. On a vu grand frère na beta kana Erzaï Pati Makusa. L'équipe Miki Makusa qui grand joueur, grand frère n'est pas à Paris, Miss Nanga Toché. Il grand joueur avec un dragon. Donc à ton côté pour Kintembo, baba la bachama chiko. Kuna Kintembo, baba la Matalanza. Bachama chiko bozia yemba, baba na boya ngoyo. Voilà. Babe Matalanza. Babe Matalanza. Ba Vena moi zaki pa muto makasi ve Chaka Zulu. Oui. Asala ebe kombo le na komane mbila. OK. Oui. Baba lo to continue Kipemba. Baba be sobe pe liso e sobe. La di. Moi na toi. Oh sobe la di. Ah phénomène. Phénomène na joti na ko wa to no mona. Tika boy. Baba la be sobe. Et sobe le ki akosi. Baba va fashion di Quito. On s'appelle comédien munene parce que sobe wana aza icône. Voilà. Ah il faut donc compter Kintembo. Ah ils n'arrivent pas à mettre Tito. Ah pas mettre Tito l'un des grands Mukumbusu. L'un des grands Mukumbusu ba makasi to ibaka na Mukumbusu na njili ba mettre solo mettre Tito. Pas na bangwawa. Baba la ba vient na Dadi Gome les grands bouloukou. OK. Baba la ya batebele zotanga batebele ko zo biso temps. To mona terrain mo ezaka terrain wana ezalaka na équipe mo sa maka ya quartier 3.
OK. Équipe na beta coup sur coup. Équipe na biso ya quartier toi comme on a Volcan. Volcan. OK. Volcan et outaka na 3e division. Volcan salamaka na opposition ya équipe moi bana quartier 11. OK. Ya équipe Anjili mais bana 11 ba sa kamparaka nango. Na cette révolution en de salaka équipe moi comme on a Volcan. OK. To beta coup sur coup. To beta coup sur coup. To le kaka. La qui cité bon. Tu peux coup sur coup, tu peux stade coup sur coup. Chaque année, tu es champion de zone. Oh là là. Bongo. Mais Koufa non. Koufa. Et t'es comment, Jacques? Kambala. Kimia. On a pessimé mbote pour ma vie Bianco les blancs. Ah. Ben sobe je crois que le pas on manque ça là. Ah ouais. Pas phénomène sobe place à Bota. Oh là. Le va aussi. Famille entre guillemets mais c'est bon. Ah, OK, mais sobe yango voilà. Pour elle zumele biso pas phénomène sobe yango. Sobe sobe yango. Donc on est là comme président la groupe de Lisboy donc voilà mon anji le quartier toi. C'est ça. Il doit apprendre biso yango. Ba ministre ne ba PDG Chuki Matamba. Ya na dadi Matamba za na Paris. Toi pour 5 cailloux. Terrain o ezali terrain balé. Voilà. Terrain ebimisa bato ebele pe ba joueur ebele. Ba peut-être so dikito mais la vie terrain comme dans mon parking. OK. C'est ça. Donc on a un parking. Terrain comme parking. Garage. Ah dans na Kokabola quartier 3, na quartier Denga, moi na quartier 2. On a des A. Au quartier 3. OK, donc terrain balé mais. Voilà la réalité. Comment on il y a un terrain à Lissano. Avec un super terrain Lipaté. Terrain Lissano. OK. Terrain à Volcan. Volcan. Yango, un terrain Volcan yango. Et comment on gagne? Oh Volcan est champion. Ya Changu. Tieke na ba makambo belé. Tozo on a kati boye boye. Te to kotaka va dikito to bigo ba miki. OK, voilà. OK, tozo tambola sero guide nenga zo guide biso parce que biso to yebi na biso te azo faire découvrir biso ba place ebele ba place historique ba avenue et puis ba place ba star o biso to yebi te de ba commentaire na bino vraiment vous habitez Marokita bo tenir biso en rigueur te to sala musala pona ko sepelisa biso ko sepelisa bino plutôt vieux malobezo pa na yo to konyo otambola to sala visite guidée. Voilà. Après, tu as rencontré au Tambola. Tu comme si tu as kati pena ki pemba. OK. Tu comme si pas ba fashion Kito. L'un des anciens stars aussi à football a évolué un peu à Salapé Magambo Belé. Pendant que le quartier 3 vraiment un quartier sportif. Voilà. Et ça bateau yo ba mimuni samaki pe na mukili mukili pe bi bango to bandaki pa bisco tumbala. Tu l'équipe ba Mayanga. Voilà. Tu l'équipe avec Kanu. Tu l'équipe qui peut mettre Tito. Il va te compter où qui va mettre Jonah, il va mettre Chombe, il va mettre Kaku. Voilà. On va mikumbusu ya solo Anjili. Asko pas petit nanga Maradona, petit Dikito. Ancien de la Sodigraphe. Voilà. Toujours continuer. Donc continue. Donc qu'est-ce que pas et pas Miki Makusa na Pati Makusa. On a bagi ancien joueur ya Air Zahir na petit Miki Makusa ancien des Trésors, ancien des Dragons, ancien de l'Estar donc habite dans le club Ebeli. Voilà. Joueur Makasi dessous. Merci. Donc on est toujours à faire l'émission. Voilà. Asobe to konyo Obima, a pas vu na Fidjo, ancien joueur Air Zahir. Habite na Air Zahir, capitaine ya jeune Air Zahir. C'est trop les airs sportifs. Et on to la sabi tout le monde. Oui, surtout a pas vu Fidjo. Ancien joueur pour Air Zahir. Ah ça bon moi. Viebo ouais ça na bon moi. OK. Viebo Vida. Tumona bande ko bazana matanga. OK. Et pas ne pas ba Pati Makusa, na Miki Makusa, na Toshe Makusa. Bango ezaki na 3 joueurs ya solo ya beta bango tu na stade. Donc ba joueurs à Saint Zala raté. Petit na vandi na jogo mais na mona tika na abandona. Aki me one fa solo atika na mama Chiki ya. Ai ba Miki. Miki on ça. C'est une classe. J'ai hâte mona pe Miki. Vraiment, tu profiter. Donc continuer kaka. Ndenge to lobaki awa Kipemba.
Kipembe yaki fief ya équipe moi mune babeka espoir de Njili. Fief na za pas Cap Munzekila. Après le pango ina cheveux no pango ilandi. Et pas Cap Munzekila. Wana ki fief ya espoir de Njili. Espoir de Njili et puis ça va jouer peu belé. Ba pe nga Santos ba masa nga le za bito na Hollande. Voilà. Kakoma. Kakoma jubilé. Très bien. Ba moto partout. Venanga Munzekila pe na mikili salutation no yango wana. Vraiment. Misana Kakoma atoya komona ngate me salutation ka yango wana. Voilà. Bakabeya. Batoshe Makusa. Bango tu ba jouer espoir de Njili. Cap Munzekila. Grand frère na venanga so arbitre mikili coach na mikili vie mapuata. Vraiment. Mutando. Yango wana. Voilà. Et moi na quartier 3, ils avaient na quartier à ba sportif ebele. Voilà. Ba te belé ba na quartier 3. Ba mettre ba makasi, ba joueur. Ah, penza. Quartier 3 oyo. Pambo mwana sport. Quartier 3 makambo ebele. Ba mettre Django to mona te pana ba volomba kuna. Voilà. Tout le monde a Congo toujours coupé décalé. C'est à toi qui est vert. Tout qui est sikoyo to mona makambo ebele pesa na quartier 3. To comme ça on a bala ba ya muntu. OK. Viens mutu fuila. Staro a marqué na football congolais, avait mutu fuila, avait kan. Net ba petit na ba biscuit mbala. Au davin. Au ministre na davin. Qui là bon. Voilà. Ça les missions eza pona ko la kisabatu ni les Njili. Voilà. Ni les quartier Njili. C'est comme ça, voilà. Très bien. Ni les Njili ni les quartier Njili. Donc tu es quartier 3 eza nini. Oh bazo mon quartier 3 ba réputation mabe masolo mabe. Voilà. Mais quartier 3 eza quartier o ya ba papa les gars. Et ça va te belé. Oh awa c'est que awa tozaka na kati ya 3 na couloir tozaki liboso. Couloir ya nini ya foyer. Couloir à foyer. Ah sur le même couloir est viré boy. Osoko avenue Zongo. Avenue Zongo. Avenue bave Mutufuila. Na papa Koumaf. OK. Avenue ba Desis Koumaf. Que son personnel. Tout le monde dans le quartier 3, et il y a aussi une historique que nous allons parler aujourd'hui. Dans l'histoire, il y a un siège, il y a un parti politique, comme les partis politiques ont assis dans Njili. Donc, nous étions significatifs. Oui. OK. Nous étions Nous étions tous là qui sont Oyo. Nous étions Oyo. Ils ont une histoire mobimba. Mais c'est une histoire, nous étions Oyo. Ils ont l'arbre de la révolution. Donc, na combat ya IDPS. Nous étions Eza. Nous étions Eza. Parce que dans le pango, on a un siège. T'as pas besoin de comme un parti politique. Kabila a menacé les partis politiques. Mais dans le pango, on a signé que Yoma. Il y a solo, hein? Ah, Botaka réalité. Et bon, parti politique. Voilà. Poeza et pas la biso siège à parti politique makamouté bomba kama kana lupango oyo. Le UDP c'est son pouvoir. Le UDP c'est son pouvoir. Ah, voilà sort de la parcelle. Qui ne peut pas parler. Nous allons seulement faire l'émission, on va passer à la télévision. Le sort de la parcelle, oui. C'est ça. L'histoire est ça, ouais. Sort de la parcelle, nous connaissons l'histoire de la quartier. Awa nde awa. Babeta ba bombe lacrymogène awa. Ba menaça bato awa, beaucoup apporte banda kwa bato awa. Le pont ngo ezaka boy. Mais tout ça a pouvoir. Vers 97 et bombara mambo ebele. Vraiment. Ba réunion cachette à IDP c'est non salama awa. Tant que tu sois au bata, au kima, on est signé que yoma. Vraiment. Ah ouais, ils ont dingue one. Oh là là. Il y a honte la vérité. C'est ça. Donc voilà. Si le les agressions, là où se trouve. Tes ans c'était histoire, c'était la révolution. C'était comme on a tient Tshisekedi. Vraiment malheureusement. On continue. Ah bon. On continue. Oh bah maman na biso, ba pionnier de la révolution. Ba maman ba bunda ba maman ba vandi so ba photo na Etienne Tshisekedi. Sont combattus pour cette partie. Bota la sort ya lupango e bomba ka révolution. Na tango molayi. Tango zo Kabila tungisa bato. Ba bomba révolution awa. Ba maman. OK. Tolo ba bo solo. Tolo to lo baté. C'est que nous allons faire c'est ça. Les pères. C'est ça. Voilà, vous comprenez là qu'il y a ça. Ouais, ça c'est le même couloir. Tozo kende. Oui, tozo kende na couloir wana kaka. To kende ti ser bébé.
Voilà, il y a un papine tela, l'un des joueurs on a bagi sousou. Ah, il est grande sœur voilà. Il y a bébé. Tela. Aote Kabila, Aote Kamanyoko na. C'est ça. Toi on a même couleur tozo kende. Très bien. Tout ça là, Oezara kolakisa bato. Oeza quartier 3. Voilà. Oeza Njili. Les mêmes foyer. Yango Ekei. Oui. Cette couleur a marqué aussi l'histoire. Quand nous parlons de l'histoire de Njili, cette couleur est un beau frère. Cette couleur a toute une histoire pour Njili Oyo, couleur au Tambola. Voilà. Tout le monde a Basta rebellé. Oh, papa, on a vu Moutoufoui là. Ah, vu Moutoufoui là. Tout le monde a. Toi qui es un saxophoniste, moi, je suis un nene. Musique. Toki Mang. Avec Matalanza. Ah. Le pan va pambani pe yango pambani mwa beta na imana. Pambani. Papa na bango zala awa. Ni avana penza te papa bote kanda sala. OK. Papa pambani. Le pan ngule yango yo. Kuna epa Matalanza. Kuna. Ancien saxophoniste ya OK Jazz. OK. To ko to mona pe terreau mutufi la bandela musala bale. Oeza balabale qui est la frontière il y a quartier 3 na quartier 11. OK. On va contourner pour voir tout ça. Après tu vois qu'est-ce que nous allons faire. Ah, ils ont le point où il y a ba vie Matalanza. Matalanza. Ah ouais, c'est saxophoniste il y a OK Jazz. C'est ma la famille personnelle. Voilà. Depuis 92. Mais et yem da beta nzembo nazoki molangi. Saxo wana. C'est ça, c'est lui qui a joué cette partition là. Oui, OK. Oui. Et pas na bango, et pas avec Matalanza. Tokende sima tozonga tomona balende babare esalaka succès. Place au mona orchestre ya Taz Bolingo. Orchestre bana basi ya liboso esalamaka na Congo. O basi na basi obeta musique ya Fano. Barenyaki na bar moko kuna yaki komona o jeje ko tokoma. Tomona bar ki ya Dimik, tomona ki boba, total terrain oyo vie Moutoufoui andaki ko asalaka succès. Moutoufoui mutona ba ya betaki penalty. Bale bongani. Bale bongami tennis. Fona mona ndako, ngape fona mona lopangu na ye. Comment vous devez beta penalty bale comme tennis. Makambo ezali la bana poso o mona ngo pela mba, mutu na otambola mba. On va se retrouver vraiment na terrain. Dès to baki terrain au Moutoufoui là. Moutoufoui là za mona balabala oyo, vers Raoul Moutoufoui là. OK. Aza mona avenue oyo. O ba ba ngo terrain ya Zongo. Zongo. O ba ngo terrain ya Zongo. Na Zongo to aki na joueur muso abeta na Dragon, petit na biso Lilo. OK. Lilo. Christian. Aguilien de capitaine à Dragon. OK. Abeta pe na Dragon, petit na biso Lou Mécha. Abeta pe na Dragon. Muta bomaka libala ya Vita na Dragon. Petit Lumengu, Lou Mécha. Wala nini? Année 2007, 2007-2008. Voilà. Il y a un libala, un mariage. Il y a Dragon. Voilà. Un mariage à Dragon à Vita. Un bi partout, il y a un deuxième bi. Voilà. Il y a un centre pas écoute, petit nanga Lou Mécha. Il y a un caméraman na la télévision Armée du Sali. OK. Lou Mécha, lui, il a un poteau, l'un des joueurs. Voilà. Tokebo est au monde en place de frontière, quartier 3 et Kabouani na quartier 11. Donc 3 côtés et Kabouani na 11. Ça, c'est sont des avenues frontaliers. OK. Les avenues qui font la frontière entre 3 et 11. OK. C'est-à-dire, tout ça c'est Njili. Mais 3 est qui fréquentaient. Bana ya 11 fief na mongemi na 3. OK. Bana ya 2 mingi peut fréquenter 3. Bana ya 4 fréquenter pour 3 qui commune et quartier moi qui na bana basi qui toko belé. Yeah, tikaboy. Basi qui tourner si baba sini. Ebelé, on 3 ya solo. Tikaboy. Ba sœur nanga bazana ba poto ba sœur Rit. Au mona mutu mo ba balaka moi si na quartier 3. Ba bomaka kana ba incident. La solo. Oui.
to bate ba sœur nanga Ntsuka Philo en Belgique na pesi mbote ba sœur nanga Barit ba sœur nanga baze belé hein baze belé basi kitoko banana ngiba baze belé basi kitoko ba na quartier 3 so c'est aura quartier parce que ba quartier so basi kitoko bazala la bon mais 3 ndezaki au mona bana ya 1 soki lo mona ba serne so ya 3 babala bango ba 1 babala bango ba 4 ba te belé ba de mato makondele bana okufaka na 3 azo pola bambula na 3 de ba uta de ba ya 3 ngana ngamo na boto na petera bien oui na boto na sera bien ba kufa ba mso na sera na ba blandini kikongi ba sera na ba Nathalie Ngemba personnel voilà tout ça ba sera so ki ba j'ai fait toi qui ba Karine mona mungala mwasi kitoko na sera na ngai Dudu Dudu Izwa mwasi kitoko abala pe na libana ne lelo bota bani mona ba boga tous les belés donc basé rebellé à toi bien bazar basé belé basé bien belé à toi bazali voilà ah on est sur tout bima penza et si ko 3 et kabwani na 11 la frontière yango ouais na côté gauche na nga toi na quartier 11 na côté droite na ngai bon mombele tous na quartier 3 nzela oyo eza nzela mo route moko historique voilà c'est la route oyo c'est l'endroit président Mobutu aleka na njili aleka na balabala oui toketi au mon école wana c'est Mobutu aleka je parle la vérité c'est quelle année année 70 plus de 79 comme ça toi legela ka bo ni le poussa pas le kabo akenaka na école moko kuna Kinzwana akotaka kuna na nzato wa peut être kuna voilà terrain wana akotaki ko yaye boye akenda iboye aina iboye ti na école Kinzwana akutana na master na moko kuna fasa matana papa mo gbagoli kuna école Kinzwana ana kuna ko inaugurer école wana au quartier 11 quartier 11 derrière yekuna eza frontalier na Kimbantseki donc on se boye kuna kabo à peu près 500 mètres kuna Kimbantseki maintenant boye ndeto na quartier 3 yango ndeto banana venir ka Songo to ke suka kuna venir Kifuma c'est ça yango wana c'est toi avancer la mission Mobutu aleka c'est que à l'époque direction là qui bon nzambo so aleki plein donc tout quand tu vas venir Boma à venir Boma ben c'est là qui l'un des bastions et bas sportifs voilà à venir ba mettre Bombecha à venir ba mettre Bombecha à venir il y a paratre il y a maître Gims vieux mon Feli mutaboko la Gims avant na babalo ya solo vieux mon Feli oui oh là là mutaboko la Gims avant na babalo avant na babalo vieux mon Feli papa a beaucoup la ba Gims avant na babalo oui babalo va mettre Bombecha OK toi na Boma voilà Boma peut au monde petit terrain nango Thérèse Ali Boma il faut ma boxer rebelle ya solo mettre Bombecha les Tobenge Nani, l'un des mécènes, qui est ancien sportif, ancien maître karaté, qui est mécène. Après ça, le point où on a pour boxer, pour la boxe. Ok. Oui. Baba la mettre Bombecha yango. Vraiment. Baba la vient nanga noko nanga mon Feli. Tobenge la vient quand ndenga kokola Kinshasa. Mais ça venir. Oh, ça la pe makambo ebele za ngombi nango. Vraiment. Ça makambo nango ebele. Aïe aïe aïe. Baba la ba vient nanga personnel mais pauvre donné. Baba le ezaka na nganda moko to bengo nganda kiboba. Na hôtel moko salaka succès kala chez Willy. Hôtel. So za mwana njito yeba te. Neti ba to na motina kimvula kuna to na kimvula yaka no hotel mo créole. Là son ba ke banani ba bomba maka. Shock star bandaka wana. OK. Victor ape kota maki wana. OK. Bako vana pe cérémonie chez Willy Ao. Ba no répéter. Miso to sala ka pona ko lakisa mokili. Bonjour. Quartier 3 voilà. Quartier 3 nde yango yo. O to na baba la Boma. Boma ya ba maître Bombecha. Bombecha voilà. Boma ya ba vie nanga mon Feli. Boma ya ba pauvre donné. Boma ya ba tebele. Voilà.
Vide espace de l'air ezali. On ne peut pas bien. Oui, des terrains de football. Voilà. Au monde Njili, eza commune oyo bato balingi métier. Voilà. Totamboli ba venir caméras au monde. Tokuti ba mécanicien, tomoni ba menuisier, tomoni ba te belé. Ça dit que ça awa ndé mettre bon mécha. Awa filmer. Bon mécha awa. Awa ba mettre bon mécha. Là na ba ki fief ya box. OK. Bomba ba mettre bon mécha, pas mettre bon mécha awa. OK. Il y a fief de boxeur. Il a formé beaucoup de boxeurs ici. OK. OK. Montréal, vous avez les ouais. C'est bon, toi, Kende. Voilà. Tout le monde a belé. Terrain à balle, on a toujours les enfants sont en train de jouer. Voilà, c'est comme ça. Et là, c'est berceau, il y a football, sport. Tu combien de secondes on a quartier 3. Tu as mis 3, tu as 3. Voilà. Ah, la résidence familiale à Banvete. C'est bâti Bilambo. Nyon so kurati kuna nyon. OK, le pan à quoi? Et ça, le foot, il y a balle en vête, mais le pan à famille. C'est ça, il a fait l'effort, on a balle à bêta. Résidence famille, bon, yangoyo. OK. Ça, il y a foyer toujours même couleur ils ont continué. Et si l'étage est inachevé voilà. Là ça barre on a lobaki ezalaki ezalaki na nganda moko kala. Pendant que yango GGco et ça là 6 GGco là c'est orchestre taz bolingo bandaka. Orchestre bana basi na répéter awa. Barre ça la 24 sur 24 heures. OK. Soki to baluki un peu awa et ça na bar mo pe sala ka succès mais ce que bima na terrain kuna to mona on a terrain. À Yvonne. Et quand le panga vient na so moko Julie perd son âme. OK. Azana porte mais ba ni bazo déjà au bon salopang. OK. Awa ezaki résidence ya papa commanda. Oui, c'est lui qui a il a mis là. Voilà les sortes de résidence. Vraiment. Résidence de papa commanda, il est resté comme ça à son propre. Vraiment, on a lancé un peu Mbela et pas un ministre et culture et art. Ce papa ici, c'était l'un des artisans. Voilà le sort de son résidence. Il faut que la ministère de l'art et patrimoine bata no likamba papa o personne âme aussi papa commande le pan on a no vanda yango. OK. Comment awa ezaki na bar moko pe salaka succès awa comme on a Dimik na sauté mukesika bato bavandi awa ezaka na bar moko ba kiboba mama na fandi wa bar oyo bar mo ezaka ba kiboba ngana kiboba ba beno kiboba pona nini Dimik oyo ezaki bar moko de luxe lupango et un bar moko très luxe. Toi avant ça na biso. Et ça luxe Dimik ezana proximité na papa commanda. Ndako na l'accès bino papa commanda. Ministre ya culture Arifata Likambo na ye. Parce que atiki bana maintenant son résidence c'est un petit toro peut miser. Mais les gens n'ont pas pensé à cette résidence là. Ah toi na bar moko susu ya kaka na compte ya Balié ou ezali touristique à quartier 3 le comment régir des hommes na bar moko à Dimik tant biso zaki ba mineur na ba 16 ans ezaki na ba tsoko ye awa tata moko zaka bengi papa masiste aka libandi soka temi na porte en côte sauté soka benganyo na bar ko va na bar wana kiboba eno kipe na ba tuté kiboba wana bar ko kamena pa commanda ezaki na bar moko wana ba ti manzanza wana donc awa zaki bato ba il faut la et qui bar to monango lix les mineurs non plus les gens va qui mikuzo un accès à wati so ba bengani kuna ko kota kuna c'est ça yango wana to kana nganda moko pe su liboso na kwa na quartier 3 nganda Charlot to monango weza nganda ba tata mibimba nganda banyanga nganda Charlot oui, je connais toujours à parler. Tu vois ce qu'on a qui fuma maître Diassi. Qui fuma il y a maître Mbole. Ba maître Mbole ah ouais. Ande le pango ya ba maman na Blaise Boula. Ba ko na bango bande ko bango ba vandi. Ah bon?
Baba okanga suki. Ya kipindi. Moi je bilongi. Awa ndene tolobaki ke non. Njili ezaka fief ya makambo nyonso. Il y a des jeunes courageux, il y a des jeunes sportifs, il y a des jeunes qui ont un bon esprit à bien. Courageux. Voilà. Les beaux temps, ça sort toujours de Njili. Si. Presque tous les balabala de Njili sont des icônes. C'est comme ça. Tous les balabala de quartier sont des icônes. Ah, tu as un ministère qui est balabala qui fuma. Tu as un mutamakasi, maître Mbole. Blaise Boula, maman na eu na balabala oyo. C'est-à-dire, nous créons seulement au comprendre que Njili mène sa source, sa berceau. Vraiment. En tout cas, les gens qui ont flatté, en tout cas, on a essayé constant que Njili boza vraiment na histoire ya makasi na ba quartier na bino. Na bi que tout on a tant aussi sur tous les 13 quartiers. Bah bon, on a besoin de se faire la macasse. C'est ça. Parce que c'est retour parce que nous avons on t'a face à battre na ta bon moune. Yangona. Qui est Kendara bongo. Yangona. Et puis ba Thérèse belé, ngamuna mutu na ba terreau yo. Ah. Tozo bimasu na terrain. Oyo lelo yo leki moko pe Njili beta na mazembe. Apesa ngo nerf, ba pe beta bale na terrain wa. Bana ko benga ngo terrain ya Benda Pema. Terrain Santos et Kaboli 3 na 4. Au mona oui, l'un de mon petit frère qui est nazo salué en passant. Petit nanga Chonda. Alain Carré. Au mona to mona fief na siège na oui. C'est-à-dire eza honneur quand tozolo bela o eza commune na biso. Au mona que ces communes toujours bougent. OK. Ça c'est la entre toi et na pesi mukonso na quartier 4. Voilà. To mona terrain, vous allez voir toujours que les gens toujours basés au four au moulin. Oui. Timu qui les recouvre, quartier 3 ko produit ka ba joueur. Njile ko produit ka ba joueur. Njile ko produit ka ba tandenge na ndenge. Donc terrain Benda Pema yango. On atangela ko bato ebele na Njili, bata makasi bazali, ba grand mécanicien bazali na quartier 3 bazali. Bazali. Voilà. Famille ça ba dodo ba grand taulier bazana Njili. Au monde ba ale mayunga grand taulier et grand peintre. Tout le monde a mis ça ngai ba dodo ba grand taulier. Ba petit ngai pada ba grand taulier. Ba petit ngai bonjour. Donc il quartier tous na batunyos. Voilà. Oza terrain lelo yo. Tout le monde fondation Alain Fonac. A valoriser au terrain siège les akuna liboso. Siège Alain Carré liboso na siamu tukawana. Yem doit valoriser le terreau yo. Bah filer, bah petit bazo bouger, c'est toujours lui. OK, ça lui oui. Bien. Mais il faut pas ça là, ça mon star, au jour moi là, on valoriser moi terre. J'ai hâte combien parce que non moi différence c'est Ali banda ko étage, on peut pas bien, même si so moi histoire est Ali. Tozaka dans le quartier 3. Toujours dans le quartier 3. Ah, ce qu'on donne le terrain à Santos, le terrain Bolomba, ce qu'on donne le terrain à Kingoy. Voilà. Le terrain Kingoy est divisé en deux morceaux. Nous avons un terrain Yongo. Très bien. Kuna tozana na kwa na mona quartier 3 na batu nyonso. C'est pas PDG Bingoto. Wana wapi? Na rupanga kwa pa na mimi. Ah Turbo, PDG Bingoto akola wana. Ah toze pas ya coach Bambi. Coach Bambi, voilà. Donc préparateur physique, il y a Léopard. Ah, Nayoka Kombo, voilà. Azabo Moi. Coach Bambi, Azali toujours en vie. Voilà. Mais voilà le sort de sa maison. Ok. L'un des héros. Oh là là. Il y a Léopard. Bah, c'est Iran et Jules, non? Oh, ils ont Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, voilà. Ils ont 74. Kanye, voilà. Et Bambi. Bambi Fondation. Voilà. Yende, préparateur physique. Il y a Léopard, équipe nationale. Voilà. Donc, on a quartier 3, ils ont un joueur national, un joueur international. Très bien. Les bananes internationales. Net, tout le monde a un joke, on a vu ça en Angleterre, papa n'a pas un immeuble. Ah bon? On a combien on Bissak. Ah bon? Oh là là. Dans l'étage, vous avez inachevé. Oh, liboso, mi balé on a kuna. OK. Fils Ndombe. Et ça toujours le quartier 3. Quartier 3, voilà. Quartier 3, et ça c'est le quartier 3 Kalaté. Et ça le quartier 3 moderne. Voilà. On dit les autres comme moderne. Si. Et c'est tout très bien. Et on comme macadam, il go à gauche droite. Terrain rolong. Oui. Mais de la zéro. Terrain rolong, terrain en ango mais on encadrant on va. Voilà.
il y a des bons choses qui vont se produire en Njili. Bateau balingo s'investir en Njili, baya quartier mingi na quartier 3 za ba kuluna te. Voilà. Quartier 2 za pa ya bandoki te. Ça pa ya ba bandit ya quartier o eza ya bateau solo. On a tous les bateaux bazar na quartier o. Tous les bateaux bazar bateau ba vie diambwana baba na quartier 3. Très bien. On avait Diambouana, DG à la Banque Centrale, vice-gouverneur à la Banque Centrale, à Mona 3, PDG Bingoto Snell, PDG à Sola Nébissa Snell, bon, quartier 3. Tout ça, coach a appelé ça Léopard. Vraiment. Coupe d'Afrique a préparé à jouer le sport physique. Tous les deux coupes pour jouer. Bon, nous avons l'action dans le quartier 3 Nini. Vraiment. Valeur, vraie valeur, il y a quartier 3. Voilà. Donc, quartier 3 quartier, ça a une valeur. Ils appellent historique. Oui. Voilà. Quartier 3, donc, ils allaient état 3. État 3, on est dans la qualité nyos. Si. La capacité nyos. Si, si. On est dans la carte. Tout le monde a un garage, tout le monde a menuisier, tout le monde a mécanicien, batolier. Le domaine nyos. Bazali. Bazali. Maçon. Banda ka solo solo to ngama na quartier to mona ki na kati na libanda. Voilà. Il y a des bonnes maisons to ngama na quartier yo. Et ça quartier yo et ça la plaisir na Njili. C'est comme ça. Ndeka tonda ko loba. Maman ndena expliquer ki yo quartier 3. Voilà. Nabaki awa eza terrain to bengo Kalatera Santos. Mais le comme terrain à Fonac. Fonac est la fondation Alain Kaluituka Dioko. OK. Quartier 3. Alors après bah idée bien. À tes sièges. Ah vraiment. Tout comme faire Bouger Boye, à soutenir le football congolais. C'est comme ça. L'un des moutons peut gouverner pour soutenir rien. Et puis c'est ma possibilité, ça a une idée déjà. Mais tu sais, j'ai dans le quartier 3 Njili. Na venu qui fouma. Ah, donc c'est pas bien. Oui. Au moins beli lelo. Quartier Toto lo beli lelo. Et ça quartier 3 ya ba biscuit mbala. Quartier 3 ya ba mvete. Quartier 3 ya ba maître Tito, quartier 3 ba maître Django, quartier 3 ba maître Motomba, la Suisse. Voilà. Quartier 3 ya ba Lebo. Quartier 3 ya ba Tebele. Ya ba Vele Moy Vanza. Quartier 3 Oeza na makambo ebele to moni to tamboli vraiment na presque 18 avenue à quartier 3 to moni plus ou moins 8 terrains à Bali. Vraiment. Et du le kila ngati. Quartier 3 ça c'est que ba grand terrain à part terrain auto na terrain musuku na terrain Bolomba. To na terrain musuku na terrain ya Kingoi. Voilà. To kendaki kuna to mona ki terrain Kimbangiste auto benga terrain Erzaï. To mona ki terrain o lo ba komisa nango parking. Nango wana quartier to ekabwani na quartier 11 awa l'école Kifuma wana to mona kuna na suka eza quartier 10 on a 10 koto to wana quartier 4. OK. Voilà. C'est ça. Comme Matanzelo et Matibo eketi Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse hein. Pour cette oki kaka non projet munene eza na nzelo ba ochango makadam. Ocha makadam oye ko uta na nzelo to mona ki to ba butu aleke kuna e ko kenyo so makadam ti nzwana. OK. Ba idée bien. Yebi ke ça parce que et matati likolo eza l'un de développement pe o to rolo bazoya. Tozo saluer mingi président de la République. Si. Ya Fati Béton. Ah ba idée mu kwantombolo. Vraiment. To PCP mbote mingi. Voilà. Biso bana quartier 3. Pour la question de façade à quartier 3, vraiment. Qu'est-ce que quartier 3 porte? Tout le monde y a des alaki. On profite de la dédicace parce que tu as chité na biso pega awa. Na kopesa mingi mbote vraiment na ba message nyoso ya Njili. Na ba camarade na ngai nyoso baza na Njili. D'abord na saluer madame na ngai Sylvie Yengo. Na salué bana nyoso Joberti Kunga, Joré Kunga, Lorana Kunga, Josiane Kunga, Parvi Kunga, Marvina Kunga et Jetro Kunga. Na salué ba membre de la famille Ndeko na ngai, oya quartier to toyeba na bango baza na Kinshasa, baza na Poto, na pesi bango mbote. Na salué pe batu nyoso baza ba sportif ya quartier 3. Bien. Na pesi ba mécène nyoso ya quartier 3 mbote. Na salué mingi petit na nga Cardi Boteko.
PDG Tchuki Matamba, petit nanga Tati Luzeti, na salué bato belé, ba on a taille baleke belé, ba pati makusa, ba jibile kakoma, ba kachabala, ba petit nanga ba Miki makusa, na taille petit nanga Tito. Ah, masa nanga Sekouture na Lufu. Na salué, na pesi bato belé mbote, vraiment René Makondele mbote, Pichu Makondele mbote, Demato Makondele mbote. Na pesi Jibo Mbemba mbote na bwaki batu nyonso ba jogo tu ya njili mbote na mike na bazo mata na basi basilisa bango nyonso to pe bango chance ba mata lokola ba biscuit mbala ba mata lokola mayanga mayanga yata ba mata lokola ba ve mutufuila ba mata lokola ba ve kanu ba koma pe lokola ba ve motenge joueur le plus propre ya njili ba mata pe lokola ba Alain Carré Alain Kalou tukadio ko mutamuté ya malamu vraiment ko pesi mbote makasi voilà na saluezo mata lokola ba petit na ngamvete très bien basta la combo vraiment ekozala kitoko mingi na pesi ba petit na ngai nyonso mbote baleki tu mbote ba putu trésor banani ba joko tu ya njini na lingi bino mingi bana motema na nga makasi vraiment merci beaucoup OK nzamba pambola bino merci beaucoup papa ndeko ni invitation na biso na biki to ko bara parce que ba njinji les silité tous les 13 quartiers wana to rebane to gérer pour na ko ma redécouvrir kaka voilà très chers amis internautes merci pour la fidélité et confiance bo pesa ngai na zaka liboso ba télévision pe ba téléphone na bino quand moi je remercie ba boss na biso boss Roni boss Yannick sans oublier notre boss aussi aza caméraman à Londres wana cheki bambo tebele pourquoi pas remercier maman Laura Chou maman Motema Molamu maman moko aliaka na bana na ye Motema boss live wana moni ba mo famille matula mo bambo tebele pourquoi pas na pesa bambo te na nga na famille na nga mialu Kéran Mial, Tichik Mial, Sephora Mial, sans oublier notre cadet. Bah, félicitations à outil déjà qu'on soit diplôme, na licence vraiment. Bah, félicitations à Longi, na notre cadet. Et wana mon lissousou, yanga vraiment, bateau ba soutenir vraiment, bah prière, na moi système le Elodie la maintenance na Bundeswana, sans oublier mon vieux Argo Makaya na France na Paris, Grézer à Paris, Azara mort Argo Makaya, wana mon sou na Kisasa la mon sou gérant sou Kapemba Azara mort de best Congolo, de best Congolo par exemple na 7 euros ya pe na quartier na bino kala mingi te neto toujours comme ça ba mission ba découverte boye et aussi na ba commentaire na bino vraiment eza toujours ya remonter za likolo banjilwa bo se manifester parce que to continue na commune na bino to bandaki na 1 to ke sous à tina 13 lelo to ça na 3 to zo ko ba 4 5 6 donc bino banjilwa ba on ba s'abonner na chaîne na biso ya biso podcast ba commentaire na bino matebele bele parce que to na commune na bino ba bino ne bo simbi poto na maboko bino ne bo simbi poto na maboko internet YouTube eza na maboko na bino bo se manifester ba commentaire na bino pene sanga kitoko makasi na sima caméra to zaki bongo na réalisateur caméraman na biso ya mwana mukele ba ngenge na je so mbungu vraiment imda simbi pene ba image kitoko na kati ya podcast wana mosu ya do ba sadisa ba mbote bele les remercier bato nyos vraiment balinga El Mar de la presse beaucoup de choses ba commenter bo partager bo liker tozana pour nous ça émission ba découverte ça kitoko boye wana mo ba confrère na ngano so podcast ba concert na ba mbote na bino bisika bozali musala ezoko ba toujours les autres zali na quartier 3 lobby tozana quartier 4 et c'est na bozala toujours branché pe connecté na kata chaîne na biso ya biso podcast wana moni mo da kasi mbala famille mbala mo ba mire kisita ba mbote bele sans oublier mon vieux de best papa na bestela zola ba mbote bele bisiko zali wa pela mo kanga kambiste na ngamo ka libanga ko mekate voilà très cher ami internaute El Mar Lobaka bonazali na ndingani muke sono na profiter ce bino zamba solité ngana bino to kutana à la prochaine émission quand moi je vous dis bye 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 obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela